Ma mission TV, le miroir du monde. Bolimbi Sangai. Ce qui beaucoup m'a passé dans la fleur, n'a pas ça l'angle souté. Je reste du côté, n'est-ce pas, du peuple, n'a changé. N'a changé. 19 ans, la Kabila n'a changé. Bon, moi, 2 ans, le Parlement n'a changé. Keba, ma Kambouasseni. Ici, qu'à place, Batoubalingi, Babomana. Mais ce qui est les cani, beaucoup ça l'année. Ce qui est les cani, Congo est que pour 100 ans. En 2023, au Yogaraka, André Malonga, élu président de la République. Ba député ba bimisi. Ngana boyina ki lola la suna constitutionnelle. Même ma Congo Assemblée nationale. Pas on propose mais pas dissoudre mon kasi. Kaka bino bolobaka on propose la dissolution. Yé muta ko dissoudre nga sala kangote. S'il faut dissoudre, on doit tout dissoudre. Et l'Assemblée nationale et la présidence. Vous avez dissoudre. C'est du banditisme judiciaire. C'est grave. Sous autre ciel. Bibi, il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Il faut lire Montesquieu, l'esprit des lois. C'est tout un livre. Il y a la séparation du pouvoir. Mais le but est que comme à partir d'État, biso za suna ide pesa wote yo za na katité bandeko no bana katité o baza kuna eza parti etate mboka bakamba ngo na partité mboka bakamba kango na mibeko ya mboka eza parti etate no taki era impère misongate eloko na bango tsumbili kwanga na bango pesa ngo banda bazobonga botonga bandako étage mikolo kumna ndako nomne osomona toilette na ascenseur. Il y a un corona, autorité morale, autorité morale pas du corona. Yo moto bela ka kufa. Vous avez malade comme autorité morale na biso batuli kamuni. Bazolela, bazola lanzala. Yo mona bat bako fêter anniversaire. Bon anniversaire, bakati gâteau. Vous avez souci à mon côté, bangande wana. Omoni makambo aseni, batu bako kufa. Bako boma batu atanga na zolo baloboye. Mais mon ibiso bangunza comme mon ibiso plus facilité. Zakari baba ça soit 1300 voix. Bino de boza ba journaliste mabe qui ne retient la archive eza na scène 1300 voix à comme député. Tu mona ganga bana kini 1300 voix. Dans le niveau ba Daniel Safouté. Fleur na rotika anniversaire aux ana 2021. Wana ta Jeanette Abenga Daniel rotika fleur c'est pardon. Peuple alingi binote. Nakoyate. Osola nanga nakoyate pine na moni boy. Même dans les relations humaines, ndenge zalaka boke sikamo bokuta ngana tiki. Bino ba jeunesse faut la capacité na rebonda. Ba jeunesse c'était mbatindinga na parler du peuple. C'est pas la presse qui m'envoie. Maman. Batu batindinga na parler du peuple za ba jeunesse c'est le peuple congolais. Bitumba ya solo. On a bisi ba imboka. Bozela kelelo. Trompette robeta. Papa. Bola muka, papa. Et beau timbre matin, nulle part ailleurs. N'est pas le bien en français, les biens mal acquis ne profitent jamais. Ma mission TV, le miroir du monde. Allo Congo, émission à Congolais, Bozali et Belé Kolanda Biso de partout, 100 000 abonnés, to Kokisi Yango, grâce Nabino, to Pesibino, merci, parce que Bozala Kawana pour Nabiso, Biso pour Nabino, Denge Tolobaka, Lokola Limesano, Tozali Liso Nabino Esika, information Ezali, Makolo Nabino Kokita en temps réel, l'auto Kiti, pas honorable Daniel Esafou, Moko Yabaponami, Ya Moamba, Napesier Mbote. Honorable Bonnet. Madame, je te aime. Atambo que zoki ne malam teme, nous pas pesi biso nsoto. Toko bana bitumba, je te aime. En santé de fer les balobak. Mboka olobi ata ezali kokende, lolenge esengelite, mais bozali ko bunda na etumba oyo. Liloba na bino ezali nini pona makambo ezali koleka bongo na ngambo ya iseni bozali koloba nini bitumba ya solo
utokala ezalaka nde seni etala bato baza distrait nga naza na elikia ete boye ya Félix na bokonzi solo akomema biso na nzela ye tobuka laboratoire wana laboratoire ebimisaka baprésident ebimisaka badéputé. C'est là le vrai problème du Congo. Qu'on ne vous trompe pas. Si on a pris le Congo en otage, ils sont passés par là. Mais sensibilité et opposition, tout ça dit comme on a un goli sous-souté. Mino bato boté, les misaka penda ba population. Sensibilité et opposition zali et qui cause la tene l'écoye pour tous en état d'urgence. Yende Félix na l'écoye tout monde na makasi na ye parce que ba pesier bo continuance. Il est au-delà. Pour la baimbo kabala na mala a commis Mobutu. A commis Kabila parce que batola bazaki ba dictateur mais yé qui dictature na ezali mobeko li kunjo lobia yo zali kolo komi aigle ne lekoye Félix azana pouvoir oyo mobeko li kunzi apesi yango te mais azu yango na nzela état d'urgence kopekisa batu kopesa batu ndingisa bazala confiné mobeko nini lobi koyebisa batu balata ba kashine mobeko nini lobi koyebisa batu bosolo na bino 1 mètre mobeko nini lobi yango mobeko moko te lobi yango mais ka état d'urgence epesi makasi wana bibi yo ndimingane na za yo zo lwa no lobi ke non dane safu ko bimate oza confiné non boyati mais ton ndimi yango pona nini pour te tozana eleko ya état d'urgence l'état d'urgence opposition ezalité et loko moko te zali beye kaka Félix mais na kamwe dans le mkona tongo batie président ya seni remplaçant ya nini ya nanga na kolobate na tala état d'urgence président kolobani le peuple d'abord a kolobani le peuple d'abord a koloba nini na pandi alobe lokotenga bien mboko yo esengeli bongo tozwa ba réforme ya justice ya seni wana place bakenda kotia mboka na sali banga nde wana omoni makambo ya seni bato bakokufa bakoboma bato atanga na zolo banoboye mimoni biso bangunza koboma biso eza pe facilité poison kokoma nango bombo poison komi bombo oboma kaka ngunza bolamu poison koboma nde safu asi akenda tala baplan bazosalelanga tala bajournaliste oh safu me makambo ya mboka seni yango wana bino kaka ba accessoire safu anga zanani député national. Ah, grand leader, député nationalité. Faut préciser, faut placer l'adjectif. Grand leader ici au Congo. Safu. Mambo seni na fandi na état d'urgence. Maintenant on va dire bozali ko kanisa nini parce que bo tambola ki pezala li kanisia yi vérité désir nanande ko Martin Fayulu Madidi 2023 bozali ko bongisa nini. Mama bibi bitumba na biso ndeza wana. Bitumba ya solo ya bamibali. Ou bien Congo kei ou bien Congo tikali. Mais moment ya kobanda yango te. Mais na pesio ya note bipi nazo peso bia nazo tuna kaka ba mituna na lobito za état d'urgence. O ezeli état d'urgence na yeleko oyo tomoni ba congolais ba kei ko revendiquer kokota bongo na marché central pona ko zonga na ba droit na bango. Et ce qui dit bango boni bazui ba droit na bango. Bazui ba droit na bango. Ya ibetisi men batu bakufi. Esengeli na mboka ene eleko yo to bungisa milimo ya bato to bungisi milimo ya bato mingi ba Rossi bakapangala ata kino lelo condoléances pe na famille ya Rossi o mama na ya bunga ki mokolo ya lobi atiki biso moni na fandi kimia pamba teza libota eto sengele to tombola yango to tombola yango tango nyoso maman na botele biso héros national maman nazali mama ye ata lelo atiki biso soko landi mingi pasi ya mwana na ye le peuple d'abord au pouvoir yo ki esika basambisi ba makambo to ba poursuite na bato ba bomaka eleki na kaka boyo ndile situation ezaki nango normal eleki na kaka boyo biso ki ne luka pouvoir ko ya
ekosambisaka bango na mayebino mosali bubumi kapangala biso nyonso miso lelo ebe ba lacrymogène basambisa moto te eleki beboye ondire likambo ezalaka te bokatisi be mer rouge bino wana bokei vous allez au pays où coule le lait et le miel le lait et le miel yango bango bazomela yango ozolanda donc les état d'urgence biso tokotalela be moto moko le peuple d'abord alobi boni mais nayebisi yo congolais nyonso sika azali diaspora na kati ya mboka partout congolais nyonso azali kelelo lingo beta bozela kelelo mais comment bozali zela na sisa nalobi bozela kelelo botika bavantira pambala oh bayibisa 57 millions 56 millions oh basali bo on nous distrait na ba journaliste bakomi ko utiliser bango oh basali boy mais likambo oyo eza cœur ya Congo ezali likambo aseni kulutu la ngamoka benga bi Daniel keba makambo aseni isika place batu balingi babomana mais ce que les cani beaucoup ça la nini ce que les cani Congo est que pour 100 ans en 2023 oyo kaka André Malonga élu président de la République ba député ba bimisi ngana boyina kinola la suna constitutionnel ezali kamba pasi totalisaka mokilité tala lolengo ki ko réclamer droit na yo mutu nga babotolanga droit nanga comme tout leader qui se respecte na telemela bango lokola nkoyi mobali bakoka te bazongisa nayebisaka bosimbi place basimbaka te ya ngai bokozongisa na nguya wana omoni bazongisa mais bitumba ya solo oyo nayebisi bayi mboka bozela kelelo trompette kobeta pampa papapapa bola muka papa mbokelingo kende laboratoire ne bandi depuis 2006 bato bayebi yango laboratoire yo moni bato mosusu bakoma badepute na 1000 voix na 2006 mais vous dénoncez na 2011 1000 voix mutakomi député na dénoncé yango Zakari Bababa sazwa 1300 voix bino nde boza ba journaliste mabe kende kotala ba archive eza na seni 1300 voix akoma député tu mona baganga bana kini 1300 voix dans le niveau ba Daniel Safouté 1323 voix je crois kende kotala na seni boya ba journaliste mabe mboka soki eza na bakambi ya sango ya malamu te mboka nezwaka démocratie. Les journalistes ont un grand rôle à jouer dans les pays. Mais lokola nzaleza nango soba pression moi $20 kene koloba moi $30 kene obo donc na kozongi sona koloba ete ça qui ba député ebele oyo penza ba vota ki bango te ba vandi na majorité bosali ko siéger na bango est-ce que bosali déjà motion pour na côté les mela bango banani côté les mela banani na ngambo na bino bosali motion pour na kotala te bo repousser bateau bazaki bongo voter te bongo journaliste ata dénoncer maman langai te na lobi kaka jeunesse limbisanga cour constitutionnelle c'est katité biso motion ni tokozo siko cour constitutionnelle katino na ceci là déjà to comme na de lokamusala mais on aura beaucoup qui kotombola pe lobo côté pour na moni na plénière e uti bongo koleka bolobeli bo vandaki plus na likambo e salama ki bongo le 12 juin oyo encerclement ya la police et sala ki bongo kuna na palais du peuple ba député bazaki libanda batikala ki libanda ba o batikala ki na kati mokolo ya vote ya mama Nteya alors nangambo na bino bosali motion bolobité makambo nyonso tolinga tolobela lelo tolobela ngo prochainement mais to évoquer nano makambo oyo ba humilier ba député bozali bongo ko bengisa VPM Gilbert Kankonde aya na ngambo kuna ya palais du peuple pote a expliquer bino na plénière makambo wana ndenge elekaki nani atindaki bato po police elobaki hiérarchie nde etindi omoni mboko yo ezapasi c'est du banditisme judiciaire. C'est vraiment du banditisme judiciaire. C'est-à-dire acte, il y a Assemblée nationale,
justice akoki kokweyisa yango te ozolanda ngai justice assemblée nationale ezalaka na se ya mibeko te bon assemblée nationale ye nde azosala mibeko te mibeko bazotuta nango ntolo obo encercle assemblée nationale bakota te moto asali mobeko na député te mais fo bozala na limemia mais ekoki kobeta mpe député te nalobi ekoki kobeta député na lolenge nini ye moto asali mibeko eza mpona biso nyonso ozala député ozala président ozala directeur ya cabinet mobeko eza mpona biso nyonso nde babi na lokota ya latin dur à l'ex c'est de l'ex la loi est dire mais c'est la loi biso tosala mwa latin ndambo likambo yango kelasi bongo ndeko na biso kabundu aki asaisir conseil d'état bongo conseil d'état ekosopose na baacte ya assemblée nationale yango na bengi yango du banditisme judiciaire tokoki to revoir mpe to modifier code pénal na biso mpona kodimine mwa babezo mabelebele eloko esalamaki wana ekolumba sur la corruption ozola na ngai ekolumba sur la corruption pa moto aza wana na cour de cassation kulutu na nga vundo aboyebi aza nani po mboko tobosanaka moko ya moto ya mobutu na makila eza kaka ata badelivra ye mais na makila mwaki mobutu eza kaka na vundo wana ozona nanga ce sont des gens qui ont contribué à la destruction de ce pays na makila ezali conseil d'état yango nde ekopesa assemblée nationale motindo procureur général ebimi ya jololo na nango asaleli yango ya jololo bongo bapolisi bakoya bampeshe yo moni population baye na bamoto bato baye na bamoto bafingaka badepute bafinga badepute des insanités ça ne peut se faire qu'au Congo un bien sans maître mais batalisi mpe ke précipitation elekaki mingi na ngambo na bino bokokaki mpe kozela ndenge cour constitutionnel ekati mokolo neti ya lobi oza mopanzi ya sango solo okwa na berero baningano bazokwaya nango te batalisi wapi po cour constitutionnel ekati batalisi eloko moko te ekati lobi mais kati kasi te pourquoi bozelaki te tokozela ndeni cour akati soki tozelaki te pourquoi tozelaki te cour alinga kokondane biso mais la cour donne raison à l'Assemblée nationale. Non. Nalobi ye Jean-Marc Azana. Tala Congo eza zela na biso. Tala Congo. Il y a eu de pèse. Bongo IDPS ezani. Parti état. Et ça parti fait privé. Bo IDPS eza yo zana IDPS. Maman na IDPS. Toko ko na IDPS. C'est pas un parti état. C'est un fait privé. Mais le ko la biso no soto le kaka wana. Ton elikiate parti ane koba ezala. Pona eliki ya mboka na souhaitera jamais IDPS kufa nakozala mutema mabete parce que soki lelo nga na komi boye IDPS yango pesa limingi la formation idéologique la vision politique de Etienne Tshisekedi yango esali biso mais le biteke comme un parti état pa biso za suna IDPS yango te yoza na katite bandeko no bana katite o baza kuna eza parti état te mboka bakamba yango na parti te mboka bakamba kango na mibeko ya mboka. Et ça partie état de notre era impère misongate eloko na bango subiri kwanga na bango pesa ngo bandako bazobonga batonga bandako étage mikolo comme ndako nomne osomona toilette na ascenseur ba chinois ba otonga kindo tana kinga bogna ndako ba crise onyo ezali ko salama ezali ko profiter na nini na peuple congolais ba crise onyo ezali ko salama e komi soni pona bango ba bae bango binote biso badal Assemblée nationale maman Assemblée nationale ba on a biso so ba bae bango na FCC so ba bae Assemblée nationale majorité zana FCC na kashite Félix na Kabila bato basi ba bae bango bolamuki na tongo oya lobio o fo boye ba ko nager mettre ba mettre nager mettre nager moracholi bakongomani bana makambo babi maître nager mo ameli mai zola boye bako nager o biso boye bato basi babaye bango na lobi akotika likambo yango te akokende na yango penza yambalo akena tribunal la Louisa na Louisa kuna ndo no funda OK nangwa la cour constitutionnelle c'est la juridiction
hein ya suka après que ne peut la mikili ya poto kuna ne ba obengana et mikili ya poto kando bazala ngo FCC cash yoka ba America idaf you Felix oh yo no mikili ya poto okende bino kozaba pandisango akena CPI po ba longoli na eloko ezawa na tango ba longoli ya lobby na bimaki je suis sorti tête haute baninga ba benge tête haute eza soko démissionnaki koloba bongo te alors kende funda soki bazongisio bongo démissionner biso beto dindami muto soka zongi a redémissionner te ndebo ke iko corrompre cour constitutionnel ko corrompre mamanga naza député opposition ko tchanga te ba député FCC naza député opposition avant tout. Je suis député de la Mouka. C'est nous qui avons dit non dans le régime. La Mouka, ils ont dit qu'il existait quand Daniel Safa Koufi. J'ai dit Daniel Safa Koufi pour la Mouka Koufi. Daniel Safa, même à moi seul, je reconduis la Mouka. Mais la Mouka, je Moïse Katumbi, Fayulu, je Daniel Safa, je suis un grand leader. Un grand leader, je na grand leader au sakanate de la Mukala Daniel Safaza ata bango ba lembi biso to rekoba ti to longa bitumbo mais toi te to longa bitumbo e bandinde siko likambu ya seni to kolobela te yo moni ba député to na ko mon église catholique à Béchole hein to moni to solo ba bandana no to bandana pas ko évaluer donc a dit audit oui. Audit, tu vas évaluer. Bon, ce qui est audit. Bon, évaluation. Ce qui est audit, c'est ça la matin. Pourquoi on a un million? Tout le cas d'évaluation de manière littéraire et littérale. Vous avez la dit, ah, bongo, les qui boye, machine à voter, peuple à l'inga qui a tout évaluer. Plutôt que la réforme. Ce qui t'a eu la réforme, et là on a aussi Félix na Kabila. Baza bilenge bafongola mitema tozo ba réforme pour na Congo lobby mais ceux qui bani ba kambaka kamboka na lolenge ke Félix moni tolo zaki yo tolo oyana tokocha eza boto hein ceux qui eza boto aleki biso za la majorité boye hein pouvoir en koukouana ça ne fait pas développer les pays. Donc d'abord on ne développe pas un pays dans la coalition n'a pas alliance, non. On développe un pays par celui qui a gagné. Il applique sa vision. Mais l'éco, vision, il y a un régime, on a un monde. Mais voilà pourquoi on propose la dissolution de cette assemblée. Que Bokende Bongo, Kobandela, Cambonio. Problème à Congo, c'est l'Assemblée nationale. Pas on propose, mais pas dissoudre. Quand on propose la dissolution, il y a un mouton qui dissout dans la salle. S'il faut dissoudre, on doit tout dissoudre. Et l'Assemblée nationale et la présidence. Vous avez dissoudre. Mais on dit, Daniel Safaboy a dissoudre. Nandimi va dissoudre l'Assemblée nationale. Bibi, Nandimi va dissoudre. Bako dissoudre le Kabukolo côté. Kaka, oh, Nana dissoudre. Oh, Biki Rouge. Oh, Nako déboulonné. Oh. Et ça la marate. Mais ça vous allez constater déjà ndengeni pédia bazuma kambona maboko président de la République paix justice yambo kanabiso. Vous allez kotala lelo ceux qui justice est frappé ba député mokolo ya le 12 juin. Ils allaient quand même kolobela yo quelque chose. Merci à répondre, c'est du banditisme, on dirige pas les pays avec du banditisme. C'est du banditisme judiciaire. C'est grave. Sous autre cieux, Bibi, il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Il faut lire Montesquieu, l'esprit des lois. C'est tout un livre, batanga ngote. Moni batwa kambamboko batanga tekaka masanga whisky kolia mazwata fana batanga livre rien. Il y a la séparation du pouvoir. Sans la séparation du pouvoir, vous ne pouvez pas obtenir un appareil étatique harmonieux. Vous en avez des autres. Il va y avoir confusion, chevauchement. Il y a la responsabilité, la attribution et le pays ne va pas évoluer dans ce sens-là. Donc, c'est du banditisme judiciaire. J'insiste dans le lobby, du banditisme judiciaire. C'est grave. Conséquence na yango ezalini. Conséquence na yango, le Parlement continue à fonctionner. Conséquence na yango, il y a crise des institutions. Ça peut entraîner des crise institutionnelle. Mais Mobé Koli Kunze Lobby,
quand il y a crise institutionnelle, le président de la République étant le gardien des bons fonctionnements des institutions, c'est lui l'arbitre. C'est lui l'arbitre. Yo moni batindi Feza na parlement Kaboun Aboyi. Donc bango mono na niveau Patricien Feza. Comment on a dit? Patricien Tseya. Ah, Patricien Tseya. Batindi, c'est le choix de Félix. C'est le choix de Félix, qui est le président de l'IDPS. Le fait qu'il est président de la République a il est l'autorité morale. L'autorité morale, on a des alaratés. Boutique a un concept, les a un concept, va créer bien en boca. Autorité, même Nzambe et moi, autorité morale. Dieu te dit choisis le bien ou le mal. Même Dieu n'est pas notre autorité morale. Bon, on monto, on connaît la paix Corona. Il y a un Corona, on bête dans l'autorité morale, on va mourir. Autorité morale pas sur Corona. Yo moto bela ka kufa. Vous avez malade comme autorité morale na biso batolika moni. C'est une forme d'esclavagisme, non? C'est une forme d'esclavagisme, on se soumettre. Les nzala, les gens qui fonctionnent avec bazo fonctionnent à leur corps. Nga na roza autorité morale. Moni Moïse Katumbi. Tous années parti moi roza autorité morale ngata. Mukolo bandaka ko gestion autorité morale na Longwe. Oza moto lokola ngai to bunda bitumba démocratie. Yo comme autorité morale ngani. Donc tant comme autorité morale, na moi sina bana ngape, comme autorité morale na bango. Donc moi sina ngana ndaku na bana ngai, yo toye makamba politique bitumba démocratie, comme autorité morale na bango peti. Bon moto az autorité morale mokoni ko yebisa te yo ko tambusa mabe. Makambo lobi neza malamu te. Yo yibi mpata. Yo makambo lobi yango te. Okolobele mukoni. Pas az autorité morale. Nyoso ya kolobaka yo iyo mokonzi. To na armée autorité morale azalaka te na politique. Ce qui beaucoup ça la politique ba autorité morale, moi mboko kendo boso ezate. Ata mutayibi tika autorité morale. Comme kate. Mais mboka na biso tozali komona soki moto ayibi bazali kokanga ye. Bakangi wapi kaka ya caméra nde bote boni bayibi na mboko ba. Directeur ya maison civile a Outibongo ko zala arrêté na likambo ai détournement à 2 millions aux autres informations wana te. Na kipa maramba kuna te. Maison civile na kipa kuna te. Bango balobaka bango bakoyiba te ba ko tonga mboka boni ba ko moyiba. Bango babito bundi 37 ans, tu es to changer Congo. Congo on va changer compte. Ya on a mis les peuples d'abord. Les peuples d'abord ba moyiba. Ngana ko sala mission pour na mbongo ebungi na maison civile on dit penda. 2 millions la représente quoi? Belge yibi mbongo 80 ans. Mboka kufa. Rwanda ye wa yibi mboka oyo kuya Uganda kuya mboka kufi. Congo kozalaka Congo. Tokotongaka mboka oyo mokolo démocratie ko kota toke maponami ya solo. Maponami ya lokuta te pona pouvoir en coucou. Et bota mbuma malamu te. Pouvoir en coucou et bota mbuma te nulle part ailleurs. Nde balobi na français, les biens mal acquis ne profitent jamais. Mutayibi 2 millions na présidence ngana no sala ngwe missionnaire kamuni. Ba biloko bikie, parlons du Congo. Là sont des individus, des petites choses. La présidente représente quoi pour moi? Par rapport à Zela, par rapport à Liti na Bibi. Bino besoin ba malamu te. Moi c'est le Congo. Quoi il en a te mutayibi 2 millions. 2 millions représente quoi pour? Ba Cameroun qui est 57 millions, ça représente quoi? Et puis Belge a besoin combien d'ambo? T'as dit ba libérer Ndeko Kamere. Ko tuna mama Kamere te. Kendo tuna Félix. Yem to basala alliance tuna bango. Ko tuna mama Kamere te. Bibi. To ko mosala ka be mission ya Congo. Ba kanga Kamere, ba libérer Kamere ngani na kati. Mbongo les ya Congo te. Et loko ndo linga tuna ngai ba ko botola Kamere mbongo wana. Tant bo condamner mutu, faut la saisie des biens. Faut ezalaka. Tant vous condamnez 10 ans, 20 ans, vous saisir bien naé, n'quittez un trésor public. C'est ça, arrêter quelqu'un. Yo, bakangi moutou na président, azo ki 2 millions, bon, 2 millions, bakangi bon en wazap. Bozwango, bozongo sa un trésor public. Et l'ingo talisate, balobaka mingi, bakomiwana, moi basale la maï balobaki, ezate. Bisotoko tonga Congo, bisotoko iba. En quoi ces gens sont différents dans le régime éleki? En quoi? À l'état de droit. État de mensonge et long état de droit et comme état de mensonge état de droit long pour état de droit tonga to mona mbongo na kita mboko zo salama mboka mbongo ezalité toza bloqué avant même corona avant maladie ya avant Covid-19 déjà mboko ekotaki na tangente
na libunga eza soni bato balobaki biso so tozwi bokonzi tokokamba comment ça a été biso en opposition. Nous avons la vision du Congo, nous avons un plan pour nous bimisa Congo place ezali tokoloba yango te tozozela tokoma 2023 tokotalisa bayimboka tala makambo biso tokosala pour l'agriculture pour toi atteindre autosuffisance alimentaire tala makambo tokosala na kelasi pour toi atteindre niveau ba inventaire na ba savant tala makambo tokosala na niveau ya main d'œuvre congolaise. C'est-à-dire que nous devons être à mesure de montrer au peuple quel est le secteur pourvoyeur des richesses. C'est quoi tu as battu? Bon, tu as Nanzela communication, Nanzela bilanga, Nanzela ya ba recherche. Et so yebanate kaka o ba pesi biso mbongo bo. Ah nini bo. Mais nous disons et nous constatons ba yeba ko kamba biso lelo, le peuple d'abord, ils a sous le peuple d'abord. Et comme bango moko d'abord, ben individu. Et comme bango moko ben individu. Oko mona bango opulence. Yo moni mboka ni batu bako kufa, batu bako lala nzala. Mais ba bazo kamba bazo minene. Tala ngai, naki na 65 kg. Tana yika na ituri batu bakufi. Santé kiti. Te ma passe. Ba mo mba ndeko na Beni, na Ituri, na Congo central. Ah, mo danse mi santé ndenge nini. Nzoto zo kita. Mais bino bozo minene ndenge nini. C'est que bolingi Congo te. Yo mona mboka na yo batu bazo kufa batu bazo lela bazo la nzala yo mona batu bako fêter anniversaire bon anniversaire bakati gâteau vous en souciez beaucoup te vous en souciez beaucoup te ezana tina kata libota na yo bana no bazo kufa na rougeole bana no bazo bela mais yo papa ozo munene kaka munene ngozo ya bolingo mboka oh pozolia mingi oh non. Tu dois avoir les soucis de la patrie. Nous avons un souci à mboka, ya baimboka. Merci beaucoup Nora. Bitumba na biso bitumba solo ezali bongo bitumba ya seni. Yango moni bibi. Bande konangai. So moni lelo Daniel Saf comme Daniel Saf bayebi général akosimba ngbende akotela maliboso na bitumba tozokende. Ye wana foko boma esiko foko kitisae foko la kisata ye pa koti FCC na koti la FCC le kamu nanzela ya bouquet de fleurs bibi bouquet de fleurs wana na bisi neti pozalia ba imboka bande konanga diaspora bande konanga ba kongomani na sengi bino bolimbisi esika na ko mona ete batu balingi FCC na kashite na kisu na mamo abotingai abengabi e bandi bona on pesa fleur mon peut expliquer na no pesa ki yango ndenge te fleur na ke ko pesa na kata pa di peuple bino moninga na ndako ya Jeannette to moninga na kinga na kata palais du peuple naza vice président ya sous commission industrie militaire na industrie militaire na investissement Jeannette yazali présidente ya commission mobile toza bato toza banyamate te biso espèce ba nyama boy espèce ya msuto lingaka bango te photo bomaka biso to ba lion ba mboloko photo bomaka bango te na limemia bibi naza na commission oyo esengeli koyeba ya Congo ba ebele bazosala makelele bayebi makamba Congo te minga Daniel Saf na yebi makamba Congo siko faut limemia faut komikitisa faut kotalisa moto te toza ba adversaire politique mais nanzela mosala toza ba collègue Zomba fleur mama nanga na biso bibi na bi mokile lingi Félix Tena Kabila moni bato balingi Félix Tena Kabila Daniel na bandeko nanga mona bolimbisa ngai fleur na ropesa na komi nanga na ngambo na bango te na bayebake na ko signer accord bazongi sima bayeba signer accord FCC cash bazongi sima komi Daniel Saf ili ko nimba c'est un grand leader peuple azo compter na ngai peuple azana elika na biso na bisi peuple peuple bo pekisi ngana sangana na bango mais on les anzela mosala toza bongo balobi na lokota français les êtres sociaux mais ko ganga ya population peuple nde mokonzi na kotika ka souffler terre au mon anniversaire à Félix ça va bien ngata J anniversaire J Félix il y a kuna na pesa ki peuple a telema ki peuple a pekisi ngama ba frère na yambongo ozwa nayo yambongo nini na yandakala te ngana ko lianda kala te
Kolianda Kalezalo Kabwani na peuple. C'est moi l'inventeur de cette philosophie politique. Zongelingate Batu, Sorolandi. Batu Bazolinga Batombola Likambo, les abato Balingi Bisote. Yango la Bisote. Batu Babi Bitumba Lobio Tozokende, Daniel Saf. Bitumba ya Seni. Yango Tozokende. Batu Balingi Basala, Baboma image à Daniel Saf. Ameli Supu, Akomi Kota Kabila, Lukuta. Kota Kabila batie ba entreprise oki bazongisi ka ba mende bazongisi ba liota yoki Daniel Saf bakena komela supu pour nos poste okoma ministre okoma PDG te ba imboka bakosa binote nanu na meli supu andakala te na zabe na résistance ozola na ngai bandeko na nga poto banani na moni ndeko na ngai moko lobi ezaka kanzala te Daniel Saf alonga nzala. Soki za kinzala ngala bunda bitumba 20 ans na mboko. Okoyebisa bango nini parce que ebele batikali na te loko na yebisi bino. Makambo oyo ozalaki koloba tango mosusu lobi pona ndeko Kabila tango mosusu lobi pona ndeko ndeko na ngai. Le loba retenir ni. Bibi tika ko bimisanga pema na likambo esengete na bibisa pema. Ngana ke ko pesa frère na kotina libota na bango batu ba melaka soupe pour boza poste. Pour bazwa nkita. Ngana ji poste te na zana be na lamuka. Yo qui communiquait salami na famille politique nanga Daniel Saf to longole po akati na ngambo. Je suis toujours dans la résistance, je suis toujours dans la lutte. Balingi ba décourager batu. Bazomona, le leadership se construit. Je le construis tellement bien, ça fait déjà lourd. Yebi batu le ba lela ye fala zalaka côté na biso. Ye fala zalaka na peuple d'abord. Peuple d'abord. Esika bokena ko solola. Na corps na bilonga na zalaka. Ngamona musana bino la na rabino sima mais boso ba yebisa rapet kuna kora on to lobi boye Daniel tande to défendre non ba ya poto diaspora bibo yebi ngai na bomba ka yango te diaspora basunginga mingi tango commune le koye musala musala te bakangi musala nini basunginga mingi na yo ko décourager batwana te na yo ko boa ke likia batwana te Pitsana microbo, changa caméra. Bande konanga ya diaspora, baimboka, batu mingi, Kinshasa, Mobimba, Congo, partout. Daniel Saf azaka na bitumba. Jamais, ngamoko na lobarate, bati bala basomba bango lokola likayabu. Yo basombi lokola nini? Ngaba ko somba ngate. Bako somba ngate. Tango basombi mutu, bapesa ka mutu na musala. Peuple bayango tango ba melisi mutu supu andakala meli kiu na libumu cha ba bise bon neto meli supu mela kango tango nyoso zwa musala o mi premier ministre ne basala ba chibala ne basala ba olenga nkoi bango nyoso toana non peuple tanga caméra je suis toujours du côté du peuple frère on a rotika anniversaire ozana 2021 wana ta Janeta benga Daniel rotika frère c'est pardon peuple alingi binote nakoyate osola nanga nakoyate puis na moni boy même dans les relations humaines ndenge zalaka bokesika mo bokutani ngana tiki liboso zalaka ta mbote to kutana mbote na pesi peuple alingite je suis guidé par l'ensemble de tout un peuple n'aime tazo guider ngai na ngana kene pe otika frère anniversaire à Félix na bien peuple alingi bato lisusu te neti peuple a boy Jeannette c'est kabo ipena Félix pour Jeannette na Félix bazaka rabatu moko na bino ngana kende na bi anniversaire à Félix c'est à la tel jour anniversaire à Félix le 13 batango babotamo ba mois moko kabila na Félix mois moko Félix le 13 bango le 4 na bina banda le 4 bon na kende le 13 nete yindi le 4 le 13 na bien non kende te pardon peuple bengana ngai peuple boya ngai peuple ina ngai na rozas bibo ebe lenginga na yoka rasuna zo tambola Daniel Safu compatria Daniel Safu bokolonga yebisa fala za la calme Daniel Safu donc esengona lekimbongo elekiba mituka esengo o ba Michael Jackson ba no yoka ba Johnny Hallyday onga na yoka ozona esengo ba nani ba nani o vina bisona nyo tabule ayo katanga no beta na Olympia mune lengi wana ya onga na yokaka yobona nga na bela te na zabe na kimia to bibano yo moko mona Daniel Safu tozo kote na yo
Nathan a pesi frère. Ah, obeti mabe, ah, obeti nabi. Na yokeli bino. Mokolo mususu te. Na ebisi batu nanga, nazo ko notike la Félix Flair babi ko mekate. Peuple alingi batu wana te. Na moi moko okopesi Jeannette batu bagangi. Kaka na moi mo okopesi sous Félix te tikana. Tikata Félix ata année prochaine. Neto pesi déjà côté moko Flair. Opesa suna Félix ezaka bango moko opesi kaka. Moni na pesa ki Jeannette na Félix na Kabila bango sur na pesi bango Flair. Siko année prochaine en 2021. Ah on les a passé. On a retourné peuple. Peuple au lobby boni. On a tout naki. Neka no pesa pe Félix. Ah comme kate. Dikambo ya Flair. Baimboka baeba. Daniel Safou reste dire en cuir. C'est la dernière ceinture. Soko le qui ceinture on au Congo. Dernière ceinture. Au côté sombio combien? Oh 1 million, oh combien? Mais tant qu'on ne pas Daniel Safou. Oh combien? T'es Congo. Ceinture on va tirer la frontière na biso vous en mala mingi. Beaucoup to na ba frontière. C'est là que tu as pouvoir au monde ceinture na ba frontière. Tu as ba frontière tu as côté rané. Mais les jours nous aurons le pouvoir. Nous allons sécuriser nos frontières. Que batte biso to pouvoir to chamir. Opposition. Mire penza à jeter. Boloba kande mingi ceux qui n'ont pas eu pouvoir. Ngolo ba bon ponani. Na lobi kaka. Yoka na bisa opposition balobaka mingi solo bazu pouvoir te c'est faux. Bakasavu balobaka mingi na balomumba. Tant bazwa ki pouvoir bakamba mboka. Bakasavu baloba mingi. Lelo bozali na pouvoir. Bangonde bazo kamba mboka. Biso tozana opposition kolobaka bongo te. Moi j'étais dans l'opposition, je continue à demeurer dans l'opposition parce que na moni eloko moko te. Tozaka en état de mensonge. État de drogue tozomona ngote. Tozala makambo ezanga tina ngana zabe na opposition. Kolongola ngana opposition te elengini na na bana na bino bozana pour ngana pouvoir. Yo mone longi na kingakati na Félix na Kabila. Donc nena ki repesa Flair bino bomoni yokolanga ti papa maman nanga je suis bel et bien dans l'opposition. Nakati ya opposition ndenge au lobby bozali tozali komona ba leader lokola papa Bemba lokola papa Katumbi lokola Martin Fayulu Madidi ndeko Mozito soki totali mitu mineno nyonso tozali na bango na opposition nani nakati na bango zali komona penza nde akoki kokamba boko bibi ndenge congolais ali bibi ngana ko kamba te nako ma président mboko te pour bozo tala ka batu ka ba kombo batu nga Daniel Safou nako ma président mboko te nasa na bonya nasa na mayele pona kaka naza mwana mobola naza na mbongo te moto na ngai eko kamba mboko te bolongola les alliés wana bopesa pengenge na bilenge bazo mata naza leader na kati ya lamukana en quoi bato tangi baza différent na ngai boya koyekola na pouvoir c'est ça le problème. Mais koyekola na pouvoir on apprend dans un parti politique na yekola les gens les bakambaka na IDPS na yekola déjà on apprend comment diriger dans un parti politique lelo na comme député na yekoli lisusu c'est qu'on appelle les secrets d'état naza na pouvoir naza député national naza na appareil étatique j'apprends les repères comment diriger les pays nazo ekolango déjà mais koyekola ndenga bokambi mboka bayekola la parti politique yango moni tozolela tozala ba parti ya solo mais na Congo tozala ba parti ya solo te tona ba parti tribalo ethnique. Les partis politiques seraient avant tout l'école de la démocratie, l'apprentissage n'est-ce pas du pouvoir. Est-ce que les ateliers comme ça même tout luka komana donc bibi rectifier le koana o bazo kamba biso lelo dans 3 ans tu resala bango bilan tu évaluer bango tu présenter un papier pour sanctionner bango. L'élection a toujours été une sanction du peuple dans l'ensemble. Le peuple a sanctionné bango et belé baza na mboka bango sous pouvoir et belé baza ba comme rasu ba député mongo tango peuple a ko évaluer pende ko Daniel Safou peuple a ko évaluer na likambo ya ko évaluer na musana sana parlement mais il est difficile que le peuple évalue l'opposition pour ça la opposition ça le l'ordre biso za minorité dans l'Assemblée nationale voilà. Nous n'avons qu'une influence dans cette Assemblée nationale. Peuple a tombo qui a lobby bozali ko réclamer $2000 bango bazali salaire bon yo kana bisa mone loko a $2000 na expliquer li kamba $2000 to induire mboka na RRT
tout induire. Balobeli nos salaire à conseiller à Félix. Les conseillers aura 15 000 $. Conseiller principal 28 000 $. Bon, et mon président là, prochainement. Dans un homme d'État. Nous conseil la présidence 15 000 $. Conseiller principal 28 000 $. Caméra Loba qui on a procès, j'ai triplé les salaires. Pour la député a 4 600 $. Azo futa makino lelo na budget à Chibala. Tout a voté déjà 2020, budget 2020. Exécution à budget. 4 600, papa molaire 4 800. On a biso tozo 4 600. On a monaka. C'est pas molaire 4 800. Et puis bon wango, aux atos ko kutia on peut 4 600 au kangam. Comme ça que za 3000, batika na on a bu na 1500, comme ça que 2500. Il y a rien. Qui mouté mama beka kabeso sala bato mboka za na passe na pesio ba salaire ba ta présidence yango ba député tant ba na budget Chibala ba longo na to na budget 2020 ba non ba bakisela so 2000 et ça la bisoneti 6800 hein ndingo corriger nga et ça la 6800 2000 wana kino le depuis janvier ba député ba zorangote ba zora 4600 yango ba député ba retourne oh tout de suite au vote budget 2020 budget on peut yango batu ya présidence ba komi ko futa majana budget 2020 mais biso bazo futa biso na budget Chibala ndenge nini et puis ba tourner yango depuis kala mikolo terre neleko bibi malade ezali batu bazo salate batu bazo souffrir misère et makasi na mboka yo dimi député ko senga ba accéder salaire neleko et ça le kuta balingi ba dénigrer ka assemblée nationale wala batu mingi mi bazo dénigrer assemblée nationale wala bazo baté as député na président eza bato peuple a voter net ko bibisa so président zo sala bien té eza ba député bazo sala maté soki mboko zo tambola mikolo yo ba près ya mbongo to zo defeza ba député mboko zo produire yebisanga bilangani ba basali le peuple d'abord na bilangana nini yebisanga ni basali Molo ko tomoni moi gratuité enseignement bazo ko kapete banque mondiale a bakisi moi 1 milliard basungi ba on a 1 milliard mboke zo vivre na ba près boye na pas le ministre roya finance ayana mobeko to defambo on a bad biso ba député to voter bato bazo mona yango te mobeko la boko voter les bad a pesi bino mbongo le kuta député moko to plénière et salamate oui que le salamate te ba député bazo bakisa bango 2000 c'est quelque chose qu'on a monté. Et on a injecté dans l'opinion. Balingi ba bimisa assemblée nationale eloko pamba ninité pour na souci est-ce que le moment était propulsé? Non, mais je te dis c'est un montage, c'est du mensonge. Nga Daniel Saf de Nazana de 5 à 2000 $. Professeur à l'université peut kutu ba tomboki balobi soki bibi mboka na biso tous la paix maël était. Tous là qui a 4 milliards ya budget, na budget Chibala. Tant que Félix Aye est comme 10 milliards, ça veut dire que Kitambo ke matiti. Tant que Kitambo ke mati, botomo peut mo kompo na ndako ba kobongi a se retrouver on va bengi justice distributive. Na 10 milliards la babi député na budget tant azaki 4500 on a reçoit 4800. Zola nga sikoyo tant to comme na 10 milliards député rekomana 6800. Bah député babandi janvier, bah on dit qu'on exécuter budget depuis janvier, février, mars, avril, mai, avril. Bah député bah mon arambon on a bon ya budget, pour budget déjà ça en exécution. Aujourd'hui on va bengi ligne budgétaire bah député zake, faut qu'on baxer la bango demi. Et ça déjà maramelo ba makala. Bah député bah recommer la premier ministre. Biso tozana pour nous contrôler exécutif. Mais la ligne budgétaire telle que prévue qui na budget au 2020 député voit attend mais tout le monde tout fout na budget 2019 ba bengi yango détournement député zo fout na budget 2019 budget Chibala mais budget au yemo ko voté 2020 azo fout na ngote ba bono corona mais corona est bandé na mois de mars budget bandi ko exécuter depuis janvier mbonga janvier ça ya février ça tout ça qu'on a te bibi député mota sengi baba qui célèbre émolument les députés sont sensibles na peuple na bango. Tozalaka 17 600 candidats we barango batu balekezaka 500 17 000 wala nyoso bakoma ba opposa ba député balobela kalika mususu te o mama mbongo tala mamba seni bazolobela
Mamba seni likambo oyo eza capital pour mboka na biso seni. Pamba te soki tozu ba réforme na seni te to banda kolela kaka na nzela maponami. Mais bango nyoso ba député ba 5 2000. Donc il s'oppose dans le sens que l'obitanga na ya candidat na remplacer Kingandi. Ba député ba 5 2000 les alliés lokuta. Ba député ba voter ka ba loi te. Est-ce vrai? Depuis beaucoup mi kuna na no voter. Il y a combien de lois on a voté là-bas? Soki yo moko jouer sa mboka na ngai. Aujourd'hui nanga député ba voter ba salani. Ba fandika ba yena bango. Mais l'Assemblée nationale c'est un grand travail. Faut koye ba yango. Mboka na biso ba bebisa système de pensée à peuple. On a détruit le système de pensée. On a détruit le système mental. Balinga ki tozala bato azololo. Bato azololo. C'est ça la philosophie de la destruction du Congo. On a commencé pas seulement par détruire les tissus économiques du Congo, on a détruit aussi l'homme congolais. C'est réhabiliter l'homme congolais qu'on a détruit. On a commencé à détruire cet homme, les 32 ans de Mobutu. On a commencé à détruire cet homme-là, les 20 ans de Joseph Kabila. Parce qu'il faut qu'on se le dise, Laurent Désiré Kabila est venu avec tactiquement à réhabiliter Moutou. Il dit la libération du peuple congolais, la libération du Congo. Mais il n'a fait que 2 ans. Mais les 19 ans ici de Kabila, on a détruit encore davantage l'homme congolais. Le système mental. Yosa journaliste mon Panzamboka. Il a été député dans Royebisayo, Basala Ramibe Kokunate, mais il faut qu'il ne rotale. Il peut répondre à la place, il y a des députés. Ah, mais Nazo Bisson, après, autour na banque, ils ont la loi. Pour te défendre, bongo, na bade, na banque, ils ont la loi, faut la loi. Ce sont des lois que vous votez. Bah, loi Zali, Thomas Lokondo tu as proposé loi sur l'agence contre la corruption. Bah, loi Zali, faut bolandaka, plénier réseau salamaka. Mais yo je se retourne dans la question qu'on a besoin salaka ba loi. Bibi, vous avez mayele, Moussa la député Zani. Ko salamo beko. Na ko contrôler exécutif. Donc c'est pour dire que kuna musale zo salamate mobeko zo salamate bazo contrôler exécutif. Ba député bazali ebele bazali ko dénoncer en gros bazali ko baketo kinaka kuna to sala musala moko te ezali lokwa liboso ndeko Daniel Sako yokite. Musala ki député za musala mayele. Na mboko mututo mona ko mané politicien. Ata tangate bazue kakao pour tozo luka tozo majorité. Musala ki député bana na biso baye bayango bayimboka baye bango. Oko comme no ministre, oko comme no président. Mais qui député sur Zazobo comme on a, Zazoba. Faut loba, faut comment, faut corriger. Moto a sali mobeko, tanga yenango, bino faut critiquer yango. Mobeko nyoso yaka na parlement, moto yaka nango. Mais pote mobeko on est comme mobeko comme musala ba député nyoso. Maman F Baza. Ah, yo moni na télé maka na loba. Et ça maman F te comme ya biso yo pour donner ça faut pas bakisa ki mungwa. Vous comprenez? Lorsqu'il y a une loi, vous débattez cette loi là. La loi cesse d'être la loi d'un individu, ça devient la loi de l'Assemblée nationale. Et là, on va venir dans le quota français, la production parlementaire. Et la production parlementaire s'articule que sur 2 points. Pour ça, Mibeko, na ko contrôle exécutif. Boni gouvernement tout tché, ezo kamba mandengeni, moussa les salima. Ce qui est tout ça la moquée kaka ya bilan honorable à passant, yomoko koki ko pesa. Combien de pourcentage? Daniel Saf. 90% Maradona. Meilleur bilan. Bon, on a pas plénière. Oh, bandeko ba kokate ngazo salango. Meilleur bilan qui toko. Parmi les meilleurs députés pour le moment. Dans 4e hémicycle, Daniel Safazali. Tu dois sélectionner au sein de l'équipe nationale, l'Assemblée nationale. Daniel Safouché, t'as 11, t'as 10, t'as 7. Je suis parmi les meilleurs députés. N'abisa Bibi. Nazo ken hémicycle pour te lobby ba sekangai. Ba ya lobaki mingi. Je suis en train de concilier la parole et l'acte. Ce n'est pas facile de concilier la parole et l'acte. Yo tolo ba yo position ba lobaki oh biso to tonga Congo ba komi kuna bazo ba te ba bandela to banazela to banana ba bis na ba avion na nzela na nini ba suki. Donc Daniel Safou est tenté de concilier l'acte et la parole. Donc 90% qui meilleur député. Pour le moment, si on se comporte dans le Parlement, on dit que Zalaka député Kala. Et dans le cas de Daniel Safou, il y a l'Assemblée nationale Mobimba. Bilan à Bino. Bilan à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à moi de juger ce bilan.
va poser cette question au bureau. C'est pas moi. Au moins Assemblée nationale, ngate mutu pour naza kolo Assemblée nationale. Ba kolo Assemblée nationale zali Félix na Kabila. Cash na FCC, le peuple d'abord. Non. C'est pas moi de faire le bilan. Le bilan pour moi, il y a Assemblée nationale, on a souka. Ce qui réellement te croqué. Si ça va quand même, on a croqué Kabound, ça fait partie à bilan. Yo muta FCC cash, mais biso poso to koti na nenga chobo. Pero kaba mutu na gagi tatu. Aïe. To la question que to bi politique on les cabino. Parce que tous sont minoritaires, mais tous liés yo. Et nous allons continuer comme ça. Mon gars notre Jean-Marc bon. La stratégie en politique, laboratoire n'a pas la muka to lo barate. La stratégie par définition, ils ont besoin de bomba. Mais la stratégie n'a pas en 2023. Te stratégie n'a pas besoin de déjà ah on a mamba seni. Ba kuna ne tonto ke na balabala, tonto kata na machette ndambo seni. Donc bisope la muka photo zanakata seni wa. Donc comme il a souka pour na lelo honorable, to pesi merci pour na lingue au fongoli li se supporter une fois de plus pour na ma mission TV, 100 000 abonnés déjà. Te yoza sérieuse. Yoza sérieuse, yoza pesa affirmation gratuité. Yo mon a joué ça salle émission d'année ça façon que $15,000, je l'ai zoa qui autant. Non, ça c'est manque du sérieux. Aux journalistes au moluka ba vie pour lier sa bana na moi si na yo. Ba vie. Et puis question na sali 30 000 vies na aux moins pata. Pour ça les kufa la mboka. Et comme ba YouTube. Nulle part d'année saf azwa 15 000. To bande ko compter na bino ndenge bokomi na ngambo ya Assemblée nationale tout monde a clair. Na ki mosala yango botika biso na kati. Na lobi tant bolobi bondo compter na solo kuta. Tant ki mutabi na bondo compter na Félix. Bino homo compter na individu Daniel saf voilà le kuta. Non, yo kangai na kena te pona ba journaliste. Bino ba journaliste faut vous la capacité na robunda. Ba journaliste c'est un batindinga na parler du peuple. C'est pas la presse qui m'envoie. Maman, tout batindinga na parler du peuple za ba journaliste, c'est le peuple congolais. Le travail ngana. Ça zali peuple té. Tika ko compliqué ngako bibi. Musala ngana ke ko sala, ezali musala peuple congolais. La dépénalisation des délits de presse est en table à président de la République. Bon bambino ba jouer bosenga Félix. Félix na programme na loba qui a promouvoir la presse. Bon comme Daniel T botuna bukuna numéro 1 mboka alaka kibino. Soba moni batu. Oh tozo compter na bino wana batama B. Bato bazo tala ba mon échec na biso. Échec en représenté tozo travail. Nous sommes minoritaires mais nous faisons bouger le parlement. Botuna Félix. Sort na biso ba député ba journaliste zandengeni botu nanga ite na za minorité ata na kena ngokuna na za minorité ekolekate. Merci beaucoup pour le local leka pour botungisa susu ndeko Daniel te bazali soko yoki mutu bandeko soki biso to contacter na Daniel Savaza une goutte d'eau dans l'océan mutu boko za Félix botuna Félix olakaki okosunga ba journaliste Daniel Safute Daniel Savaza minorité aza moko boko luka ndenge nini boko kate ngunza baganyaka été. Un grand message na population nyoso balandu à travers ma mission TV. Merci beaucoup. Message à makasi na population bozana elikia na lamuka lobi lamuka tango tokozwa mboka tokobimisa Congo na libulu esika ezali Congo za na libulu ezozinda kaka lelo tokokufa mingi za nango corona te nzala muteko moboma biso soki bino baye bozo kamba boza na capacité ko lier sa peuple na bino te peuple azo kufa na likambo ya nzala mais bo démissionner ti yango biso toza na vision ya kosunga lobi peuple alia lotilike zala maezala makamte zala malamu na ndenge ya kokosa te po mingi ekomi opposition balobaka ka so ba komiona est-ce que opposition te zo pouvoir na mboko opposition zo pouvoir l'opposition n'a jamais le pouvoir. Il y a eu des négociations entre eux. Makamba solo la Bible bien. Alors botika ko latsa ba tu chapeau, otozo compter na bino waneza lu kutali cho. Mutu mota compter na biso. Bo compter na Félix. Yende président Mboka. Biso na parlement toza minoritaire. Kuna bo compter na biso pambate, to ko yeba musala. Musala etambo makandenge nini, lobitango biso tozo. Essaye te, ngala tanga kayas na za universitaire. Tant d'essai universitaire nyonso. De cette n'a déjà le parlement. Tant qu'on a un parlement, un règlement intérieur, on a 5 amendements. Et bandelika parlement la bani ko mata déjà ko loba. Na zelate oh ni tant de ngata de 16 ate. Bon stage to salaton de universitaire ni. Journalisme na sali pour nani. Ba
pendant ki biso za na nzela musala mutu aza na attendre se ona na salate eza na mingi ba salate mama lambi fufu ali abimi mama lambi fufu ali abimi mais biso to sala j'ai l'expérience so rozui na CV na ngai mona expérience à musala Daniel Saf enseignant journaliste ozola na ngai na sala le temps na ke na parlement kuna bolongola lingala na auto contacter na bino tozaka be misatu musala bo contacter na so yango to so sala mais qu'on compte na biso solo vous la monter majorité na 2023. Merci beaucoup honorable Daniel Safou ba inyoso balandi biso ba sepeli penza diaspora de on a bukechu yango du bon travail bukechu premier yango ba ibonima eso tindeli o prometaki ke na notiki la mama na otinda bon makambo yango mo bokende bo bafuti 3000 bo la futi 2000 on s'organiser ndé nous sommes très mal payés comme se le disent pas to lo bango te bon na ke on a pas bafuta ngambongo ngako sa musala le leadership n'a rien à voir avec le matérialisme on aura aussi les zela ya aussi ça on a to robandela ndeko nanga diaspora batu nyonso esika bozali bolimbisa ngai soki boka mutema pasi na nzela fleur na kosala ngo lisute je reste du côté n'est-ce pas du peuple na changé 19 ans na Kabila na changé kité boka moi 2 ans na parlement na changé na changé na zana bino. Merci beaucoup. Susuna Pesibino, merci. 100 000 abonnés, grâce à vous. Et grâce, il y a bien invité Nabiso Nyon Sorto, honorable Daniel Safou. Honorable Daniel Safou, Pesibino, merci. Parce que vous avez qui est Nabiso, vous continuez à s'abonner, vous fêter l'un de ces 4 matins, vous bengi sabato Nyon Sorto, Bino Boyebi. Yelanga fleur. Tant aussi yanga ekolobate. Le fleur yoza kota peuple. Yelinga fleur na fête babi yo komi ko yaka na fleur. Yelinga pe fleur. Yeli ma mission TV ngaite. Et merci beaucoup na balandignon sur ma mission TV to pesibino merci to kutani mbalasima pour na actualité mo susu mais entre-temps to pesibino matondo mingi pona ndenge bo s'abonner mingi na ma mission TV. Merci encore une fois de plus à la grande équipe Voldingi Touka, Derrick Lukeba, to ko continuer ko sala mosala pona bino. À tout de suite. Ma mission TV, le miroir du monde.